Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukiti buguyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien gayo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Bon week-end na bandi nyonso ya magazine KNB o ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya ville ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que nous y avons cru. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kopwana osali yango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit. Tafuma l'édition na biso ya mokolo lelo na Jean-Jacques Mamba oyo azali député national ya MLC akangami mokolo ya lelo na ndaku na ye bolanda reportage ya Natasiata. Député national ya mouvement pour la libération ya Congo MLC na mokuse honorable Jean-Jacques Mamba oyo azalaki initiateur ya pétition sur destitution ya premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund azalaki arrêté lelo samedi le 23 mai na ndaku na ye. Selon ba témoin ba monaki événement ba memaki mbala moko ndenge balobaka manu militari na ba inspecteur ya parquet général près la cour de cassation. D'après ba information tozana yango député ya MLC azalaki arrêté sous mandat d'amener signé na procureur général Mumba Victor. Jean-Jacques Mamba azali poursuivi pour un faux et usage de faux d'après source judiciaire moko et sengeli koyeba ke Jean-Jacques Mamba initiateur ya pétition signé contre premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund. Il faut peu connoter que plainte mosusu eza déjà déposé contre ye na parquet général près la cour de cassation pour la falsification ya ba signature na pétition na ye contre Jean-Marc Kabund ya IDPS. Kinshasa et l'équipe partout. Na Sénat ba député qui vendredi oyo 22 mai 2023 loi autorisant ratification ya Nyungu. Bolanda reportage oyo. Na Sénat lobby ba député qui vendredi le 22 mai 2020 après audition ya réponse na préoccupation ya ba sénateur 3 projets de loi autorisant ratification ya accord ya prêt. Ministre ya finance Sele Yalagouli a défendaki na plénière 3 projets oyo. Ba sénateur ba soulevaki plusieurs préoccupations. Ministre ya finance accompagné na collègue na ye ya développement rigal Gimikulu ba sollicitaki 24 heures pour na kokutana na ba sénateur. Loi ya liboso ezali loi autorisant ratification ya ko accordé prêt numéro 21 00 1542 200 il y a 23 décembre 2009 conclu entre République démocratique du Congo Fonds africain et à développement na titre et à projet régional d'appui au développement intégré et à économie rurale PROADER. Montant ezali ko s'élever à 39 millions de dollars américains.
Deuxième loi, ezali loi autorisant ratification ya ko accorder crédit numéro 64 980 ZR il y a 18 octobre 2019 conclu entre République démocratique du Congo na Association internationale ya développement na titre ya projet régional d'amélioration ya système de surveillance ya ba maladie na Afrique centrale 4e phase oyo bazali kobenga REDIS 4. Accord yango eza na montant ya 75 millions de dollars américains. Et enfin 3e loi Oyo ezali loi autorisant ratification ya accord ya crédit numéro 6601-ZR il y a le 2 mai 2020 conclu entre République démocratique du Congo na Association internationale de développement na titre ya projet pour la préparation stratégique paix réponse na COVID-19 montant ezali ya 23 millions de dollars américains. La loi Oyo Misato ezalaki déjà adoptée dans l'Assemblée nationale depuis vendredi le 15 mai et l'équipe Kinshasa et l'équipe partout. Assemblée nationale le vendredi 22 mai va adopter loi sur prorogation et état d'urgence sanitaire na RDC pour 15 jours lissus Bolanda. Na Assemblée nationale, bandimi lisusu kopusa état d'urgence sanitaire décrété et par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire face à la pandémie à COVID-19. Sur 67 députés nationaux présents dans l'Assemblée nationale il y a vendredi le 22 mai 2020, 62 va voter pour la proposition et la loi. 3 va voter contre, mibale misusu bazani ni pour ni contre. Après qu'on dit ma loi yango et kendaki na bureau ya Sénat na chambre haute ya parlement pour la lecture ya mibale. Et Sengeli Boye Baker, ezali 3e fois bazali ko pousse à état d'urgence dans la République démocratique du Congo. Ezala qui décrété le 18 mars dernier avant qu'on pousse à Deyasima. Nabajou la RDC a compté 2225 cas confirmés à COVID-19. Dont 63 bakoufi na 312 personnes au Babiki, Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya KNB a continué toujours kotika espace gratuit pour na batu nyonso oyo bazana message pour la sensibilisation ya coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa mobimba e ya kuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus
Artiste musicien chrétien Henri Papa Moulaja Yepé a sensibilisé la population pour le coronavirus. Moko incroyable na kombo ya coronavirus akangisi ba ecclesia akangisi pe ba etelo Activité nyonso eza suspendi Nzambe kota likambo yo Nzambe sauve makila ya ba Congolais nyonso Papa Faire avancer Vendoukoute clinique pour Médis Son Excellence Maître Mayo Mambeke Pepe Congolais Tomi Batela Pepe Congolais Tomi Batela C'est pas un tabou, respecter les gestes et barrières, c'est pas un péché, restez chez vous. Tombi batela, oh batela, beba sous Nzambe. Papa Jean-Claude Luanda, Papa Céleste Moussaou, PDG Floribert Chibangu Moujana, Tombi batela. Bana nyonso ya Congo, c'est vrai que malade des Anamboka. Tout respecter les règles d'hygiène, tout se protéger vraiment ma casse. Bampangi na mono ya Congo Kimbe fuya imeka tuka na siya Yo mekwisa na Europa Yo memanisa bantu na Afrika Yo bisa maboko na sabuni Pangi na mono beto tina boko no ye Tomi batela Tomi batela Général Kassongo da Silva C'est vrai qu'ils ont Boma Excellence plus moi Bilumba yo Mukala Le premier citoyen de la ville Gentili Mbakango Bila Pepe Congolais Tomi Batela Pepe Congolais Tomi Batela Coronavirus c'est vrai qu'ils sont Boma Coronavirus c'est vrai qu'ils sont Boma Protégeons-nous Ingénieur Eric Ngoya Studio La Force Tranquille 2025 cas déjà ekokisi depuis début ya pandémie ya coronavirus na mboka na biso. Plan moko ya reprise graduelle ya ba activité économique suspendue suite na pandémie ya coronavirus et kozala présenté na conseil des ministres ya semaine prochaine. Ndenge ezalaki décidé na conseil des ministres ya vendredi 22 mai oyo présidé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par vidéoconférence. Et kozala mingi concentré sur certains secteurs ndeti minier, manufacturier, mais ekozala na quelques travailleurs kaka ndenge gouvernement alobaki. Ba autorisation nécessaire ekozala accordé na bango pour na yango notamment ba dispositif ya lutte contre COVID-19 oyo ba entreprise concernée ekotia en place pour na ko protéger staff pe ba travailleurs ndenge elobamaki na compte rendu ya conseil yango. Mais gouvernement azo encouragé ba télétravail pour na ba travailleurs oyo baza en mesure ya kosala yango na ba différents secteurs. Pour maladie oyo ezali ko boma pe ezo panzana chaque jour. Awa tozolo baboye lelo na Kinshasa RDC tokokisi 2025 cas confirmés, 64 décès. Pour esengeli koyeba ke maladie oyo ezali vraiment na mboka na biso ba Congolais botika ba doute pa mokolo ya lelo lisusu COVID-19 euti komema moko ya bato ya minene na kati ya présidence na kombo ya Charles Kilisho oyo azali directeur adjoint ya communication na présidence auti kokufa suite ya coronavirus akufi samedi oyo na Kinshasa selon ba source familiale azalaki hospitalisé pe sous assistance respiratoire après qu'on a diagnostiqué positif na pandémie oyo ya coronavirus.
akufi na centre médical ya Kinshasa SMK. Yende akomisi nombre ya badese na 64 pe 312 personnes bazali guéri. Na yango ndeko ya Congo tika badoute ya pamba maladi ezali na mboka oyo fanda na ndako soki ya malongo ya kosala ezali te pe salela ba geste barrière oyo bakondi bapesi soki olingo bima kobosa na masque na yo te po ensemble nde tokolonga pandémie oyo na mboka na biso. Kinshasa eleki partout. Micro ya KNB kitaki na terrain kosolana ba parents kotuna bango soki ba précaution nini bazozwa pona kobatela bana pendant ba moment oyo ya saison sèche oyo tobengi elanga. Bolanda reportage ya Hervé Zaka double poumon. Saison sèche eyaka na ma problème ebele ba parents mingi bayebaka te ndenge nini bakoki kobatela bana. Tokitaki na terrain kotuna ba parents soki ba précaution nini bazozwa pona kobatela bana pendant moment ya saison sèche oyo tobengi elanga. Boyoka ndenge ba répondre na micro ya KNB. Kolukela bana ba tricot, ba chapeau, ba chaussettes. En plus, kobimisa bana vraiment na tongo vraiment libanda te. Pour battre bana na kati ya ndako pona tongo na malili e koluka provoquer bana ba maladie ebele. En plus ndenge zana koluka kotaka bana isusu na mai te. To ba air ni to kosokola bana na tongo makasi to kosokola bana te pona kobatela bana ba maladie ne langa opoyela bango te. Na elanga opo na bana to se préparer pour protéger bana pona climat ya malili mona fala ta tricot elamba marche longue net na bana ya mike kolata ba makaku komela mai pa pamba te po temps o ya climat malili pe lisusu kolata ba bébé ba chapeau même si ba mikolo ba bonnet wana pona ko protéger même si bilwa malili koli yango l'air nyonso te bana pe ko malibanda baza ba air malibanda so na ba 6h 7h ba ko malibanda te ata partir ba 8h ba ko malibanda moi climat so komi bien na taelanga oyo pona bana tozo préparer to sombela bango ya propre wana lokola elanga ezoya to bomba bango na ba makambo ya mboke ye basokolaka maboko donc to bomba bango na mapango moyen baba no telenga na pampa na balabala ezate na malili na ba virus oyo bapesi biso na mboka donc to bomba bango penza donc to protéger bango na ndenge moko ya lolenge ya biso ba mama biso to komi na biso ba koko kasi tozo protéger ba koko na biso pourvu que maladi wana ezwa bango te malili pe beta bango te talaka mboka ngo ndenge koma bana air nyonso kotambola bana pe bazo beta bale donc il faut protéger bana wana avant mwana bima ke ne beta bale otie lamba ya bien ya propre pourvu que ne beta lango bale ozo préparer bazala na tricot bazala na ndaku bavandaka esika moko batalaka ta dessin animé pona ko protéger bango pona tolo kosukola bango pe mai pamba te pona bana mikieza pasi po soka zui fièvre yo mama okomona pasi po fièvre anesela o eza malili ya elanga ngo eza mpe makasi tozomona ezoya pe na pression moko ya makasi faut pona bana nga na sina protéger ki bango banda kala ba préparaka elanga kaka na tango yango ebandi te faut ko prépara malembe ti oye bandenge ni ya kobongisa mwana yo. Saison sèche eza mabete kasi eyaka na maladie ya ndenge na ndenge na yango ba parents boye ba koma ya kobatela bana na bino pona ko éviter bana babela. Kinshasa eleki partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés.
tokitaki na terrain kotu na population nini bakosala ya liboso soki ba déconfiner mboka na biso ya RDC. Kolanda reportage ya Hervé Zaka. Lelo na Kinshasa tokitaki na terrain kotu na population soki lelo eke ba déconfiner mboka na biso nini ya liboso bakosala oyo emakaki bango pendant confinement oyo. Boyoka ndenge ba répondre na micro ya KNB. Eloko ya liboso na kosala eza motuna na kotuna nanu ke eske corona esili soki bayebisinga wi corona esili wana nde na kosepela na koremercier Dieu. Mais soki bayebisinga ke confinement esili bayebisinga ke maladie esili te soki natuni donc wana donc na kochango entre parenthèses parce que confinement bache po na maladie et que soki esili maladie soki esili te que confinement esili donc c'est rien, donc il y aura toujours des transmissions de cette maladie là, donc on n'a rien fait avant le confinement. Nous avons dit que na vie, nous avons dit que ça m'a ramené sur un détour messalanga. Alors on va confiner biso pour la maladie. Ceux qui malades si li to continuer à faire neto banda ko sala wana. Ya liboso nanu na kokende nanu lo sambo nanu ya liboso. Ya onde mankenga vraiment makase parce que le sambo ya onde vie ya biso. Ozomona. Donc ceux qui nanu confinement et si li ya liboso nanu église. On a que nanu église na simamaka musu ya vinde continuer. Pendant que beaucoup de familles ont perdu leurs proches et moi je suis en vie, donc la plus grande chose que je ferai c'est rendre grâce au Dieu qui m'a protégé et continuer avec la vie comme d'habitude. C'est ça ce que je ferai après le confinement. Na okumisa nzambe na kosambela po eloko esalami banda mokili banda toyoka te tomoni yango ke bamisala bazo sala te. Ba église surtout église ekangami église ezora congé te mais tozi congé à kosambela donc pona ngai eloko liboso na bino okumisa nzambe kaka ndenge balobaka que le malheur ne vient pas seul tokanisa ete pandémie ya COVID-19 oyo etei ba congolais ebele po mingi pona kokende église ezalaki problème kasi lelo ba comprendre que nyonso ekoleka nzambe nde akotikala ete ya biso Kinshasa et l'équipe partout. Bozala ki bongo ebele ya kolanda magazine KNB kase komina suka ceux qui bosepeli une édition ya mokolo ya lelo bo pesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB na sima caméra tozala ki bongo na Hervé Zaka double poumon na réalisation tozala ki na Natasia ta coordination ya Dimu Kendi bobo sanate ko s'abonner toujours massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino